Bonsoir, bonjour, place nous bokolanda ngai libota na ba na Nzambe na monde entier. Ezanga susu ya bino mwana musala na tata Nzambe. Ezalinga susu moko sentinelle na vandi na sena makona tata. Na yesu kokabana bino bolamu papa pesaki biso. Na nzela na bileli nde to bokolanda ngai tika to bondela pona message na lelo bolamu papa pesaki ngai pona pesa na bino bana na tika to bondela. Nzambe na kemo Nzambe na izole papa na pesio merci. Kembo nyuso Seigneur zonge panayo. Tata Nzambe merci pour na pema na bomo yopesi na bana bino na bana na onyoso moko na monde entier. Ba o bakozwa ngonga pe bakozwa tango libako ya koyeba kotala programme o. Saint-Esprit le bana na o pesi okena ngai. Saint-Esprit la kisaba ngo mozindo pe monene au Père éternel. Visiter bana Nzambe na lola fungola bango miso na molimo. Pesa bango sagesse intelligence fungola bango matoe na molimo Nzambe. Ba yoka pe ndenge olobaka na ngandenga na yoka ka Nzambe na Israël. Natiki mama ona maboko no Nzambe pamba tozali Emmanuel zala na biso, yozali Jova Jireh zala na biso, yozali Alpha Omega zala na biso. Seigneur zwa bokonzi na kati na video o Nzambe lokomo tozonge pana yo ya motute bona sengi na kongo na tata pe na mwana pe molimo santo. Amen, amen, amen. Alléluia bana Nzambe, bonsoir, bonjour, place nyoto bokozwa libakwa kolanda video o na monde entier, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Na ye kokabwa na bino susu bolamu na Nzambe, lelo na kokabwa na bino bolamu misat o Nzambe apesaki ngai naza na 3 video na kokabwa na bino lelo o ezali kobandela video ya liboso. Video ya liboso ezali concerné ngai na yo. Video yango ya liboso na kolobela selon kosala pona santé na biso pona kosala ba exercice bo pesa nga temps peut-être boloba na ngai moto moko otala ke no ba exercice pe ekoti na makamba video o ndenge nini ezali pona bolamu na ezali pe pona bolamu na ngai na kansana ba video na nga mosusu na sala ki na lobaki bo na kobanda ko partager na bino ba parole de connaissance ba vision ba ndoto ba message ba prophétie nyonso to Nzamba kolakisa ngai na kwa ko partager na bino. Donc Nzamba salinga ngulu azali ko pesa ngai ba message na ndenge na linko pesa ngai o ezali na bino na ko partager na bino bana na Nzambe libota na Nzambe pona likambo na exercice mutu moko tabeta na libako soko zali na santé ya monene mutu moko tabeta libako soko zali monene koleka bien ngape ona vandi koloba na bino na zape mutu na monene ezali pona bolamu na biso nyonso to na yo mutu zali na santé ya mukoza santé ya kokonda yoka message o na yo mutu zali santé ya monene yoka message o ezali message papa apesaki na ngai pote nakabana bino bana na ye na kokota na message na ebite message o soki ezali na kati na Bible na kanza pe na monaki makambo ya exercice o pe na Bible mena pesa o ndenge Nzamba apesaki ngai na koloba kaka ndenge Nzamba alakisaki ngai na 2018 makambo ngo ebandaki nga na kati na ndoto na 2018 na lali mokolo mosusu na bosani na komaki yango na buku mosusu na livre mosusu mena zomona te na 2018 na lali na butu bayebisinga na banda kosala non 2018 non 2019 na 2000 na début à 2019 na la bolimbisanga zaki 2018 te na début à 2019 na lali na butu na yoki wana na kati na ndoto na yoki mutu azali koloba nanga mutu azali boso nanga me nazomona ete me nazo sentir ke mutu azali boso nanga azo yebisanga banda kosala ba exercice na lamuki ngabi na seki ngabi makambo ngo pe ya ndoto bundene mutu na ndoto kuna ayebisanga na banda kosala exercice elekani na ignoraki nanga yango na pesa ki nanga penza importance na message wana te na tika ki nanga pe balobela nga kaka mbala moko etiki na 2018 na 2019 leke te ko koma siko na 2020 oti ko silisango na 2020 na 8e mois na 2020 na 8e mois na lali susu moko mususu na butu na ye komona bazolakisa ngai na sala ba exercice na mimoni ngai moko na koma ki mibale na mimoni ngai moko nazo sala ba exercice ya kosala boye kokisa maboko kobeta donc nazo sala penza ba exercice na mitelemi nazo mona ngai mususu kuna nazo sala ba exercice ezali ndenge Nzamba alobaka na ngai ezali ndenge Nzamba azali kolinga ko transmettre nga message pote na comprendre na ko comprendre que non Nzamba azali kosenga nga na sala ba exercice monde ya molimo azali kosenga nga na banda kosala ba exercice olie pe na banda kosala ba exercice wana na pesa ki nanga importance te na ba ke non na kosala lobi lelo pe mikolo ye kolekana bandeko na ngai to pesa ke importance le Nzamba azali koloba na biso na kati na mandoto
nayebi ke mingi bandimaka na bango bandoto te, mais Saint Esprit nzambe na lola asunga bino na ye ateke po mutu na forcer mutu ondima ndoto, mais nzambe azali koloba na biso mingi pe na nzela bandoto, na nzela ba vision, na nzela parole na ye, na nzela mongongo na ye, na nzela kotinda ba messager na ye, na nzela kotinda ba ange na ye. Nzambe azali kolobela biso tout comme ngai pe nazali koloba o, nazali koloba o, ezali pe ndenge nzambe azali koloba na yo mutu kozali bako pona kotala video o na mokona lelo o tozali le 12 janvier 2021. Et toyo kokoma na mois de septembre na kanisa tozaki ba le 1er septembre ou le 2 septembre, quelque chose comme ça, ce qui na bosanité. Le 2 septembre wana na lamuki nanga neti mutu nyoto alamukaka. Nazo sape misala na ndako ndenge na mesana comme d'habitude. Et toyo kokoma partir ba 19h ba 18h. Pour nazalaka habitude chaque 18h na bondelaka. Na salaki pe prière nanga esilaki na likisaki pe journée nanga malamu, bandeko bola nanga malamu zali pona bolamu na pe pona bolamu nangaye. Après ça toyo kokoma ba 19h quelque boye mba moko na bandi koyoka pasi, na bandi koyoka ba pasi awa na se ba panzi na ngai. Nazoka ba pasi makasi bandi kokanga ngai peme, bandi kokanga peme, bandi kokanga pema. Timbala moko na moni mo ate na bisi bana ke no bana ba ko prier po na ngai. Nazaki na bana ngana ndako na siba ke bo ko prier po na ngai, nazoka malamu te, nazoka ko pema te, nazoka pasi tous les deux panzi nazoka pasi. Et na bosa na te na kanisa na ba video mususu na salaki na lobaki na bino nzamba lobaki na ngai abanda kotilize ngai moko pote aiba kopesa ngai explication ya makambo wana malamu. Alobaki na ngai su place mususu soki na yeki pasi na nzoto po na bondeli ezali po na moto, mais soki pasi wana na bondeli esili wana seke ezali po na moto, mais place soki na bondeli esili te ezali ko continuer wana seke ezali nga moko. E na bondelaki po na pasi wana nga moko, pasi wana etikaki te e continuaki, mais soki ezali neti pasi ezali na nzoto ya mutu mususu nga na yoki yango na nzoto na ngale na bondela kale kaka na tisa koloba amen, pasi wana mbala moko kendake pa elongwaka na nzoto nanga pe na kondima na ndenge nzamba salaka na molimo mutu wana place bandaye koyoka pasi n'importe quelle partie ya nzoto ona koyoka pasi soki na bondeli nango mutu quelque part na mokili azaki na pasi pa kobika na pasi wana, mais pasi ona azalaki nango na bondelaki nga moko pasi wana ekendaki te. Na ebisi pe bana babondela po nanga partir ba 18 ba 19h wana ti toyo kokoma ba 21h pasi esilaki te, pasi banda ko continuer. Nzamba salaka makambo na ndenge na epanse continuaki na bengi taxi na bino taxi ba memanga na emergency to na ba meminga na emergency na biso awa na mboka na Manchester na komi kona na taxi na kiti wana pendeza ki na plein maladie ya covid awa na mois de septembre ya 2020 na koti kuna ba yambinga pe rapide pena ba yambinga rapide. Donc na komi kuna ba kotinga na kata machine ba benga ngoni na kata x-ray babenga ngone oyo machine etalaka nzoto mobimba batali nga nzoto mobimba bazo moni loko te menga nazo complain toujours nazo ka pasi bayebisinga na kendo vanda babendinga makila na nzoto basale benga ba examen makila balobi ke no bazo trouver na bango loko te mengai pasi zo sila te, pasi kaka pasi ba meminga susu na machine mususu professionnel susu machine mususu, donc batali nga nzoto mbiba banda na mutu na nga tina makolo batali parti moko na moko nzoto nazo bisa kaka pasi bazo mona eloko moko te eye kosila bayebisinga na vanda bayesinga ke no zonga na ndako mela paracetamol bapesinga paracetamol moko na meli paracetamol na zongi na ndako kozonga na zongi na ndako pasi wana ezo continuer kaka na bondi pe lisusu na bina bondeli nzambe na bina lala kotia kaka nga na tie mutubu makambo nyonso te bandaki wana kotia botala bolamu na nzambe nzambe aza na makambo ebele ayebi ndenge asalaka makambo na ye po ete arevele nga na yo bolamu na ye po ete arevele biso makambo alingi kolakisa biso. Namelaki kisi te, namelaki paracetamol moko bapesaki ngai kuna na hôpital pe na bina ye na ndako nazobunda kaka na pasi na demi panzi nanga awa nyonso tu pasi. Nzambe atilizaki yango te po te arevele nga quelque chose. Nzambe atilizaki pasi na kati na nzoto na ngai po te arevele yo message oyo olingi koyoka siko po na bolamu moko po na vie na yo, po na bolamu moko po na santé na ngai na yo. Yango Nzambe apermetaki ngai na yo kapasi po te yo bénéficier na message oyo. Nzambe apermetaki ngai na yo kapasi na nzoto na ngai po te arevele yo message oyo po te akabola o bolamu na oyo yo mwana na yo yeba. Nazongi na ndako zonga nazongi na ndako na mati na chambre na lala, donc nde na tika ka mutu na mbeto mbala moko esprit ebandi ko expliquer ngai, esprit ebandi ko loba na ngai, esprit ebandi ko loba na ngai.
bino bolinga ko sala ba exercice te pona nini bino bosala ka ba exercice te na banzoto na bino pona nini est-ce que soki moto asali basali motuka sika wana molimo nazopesa bino ndenge molimo ezoloba na ngai lere basalaka motuka soki evandi tamolai ya sika motuka wana soki ezali kotambola te bapanye ekotaka na kati na motuka nzoto na bino ndenge ezali wana eza lokola machine nzoto na bino mpe fo esalaka ba exercice na nzela ya koyeba kosala ba exercice physique bozali kolongola maladi ebele oyo ebomba na kati na nzoto na bino na nzela ya kosala ba exercice bozali kodégage biloko nyonso tu oyo ebengamiaki ya maladi na kati na nzoto na bino kolongola bamafuta oyo ekangamaki naza docteur te nazopesa bino kaka ndenge molimo esengaki na ngai napesa bino mingi kati na bino bozali kobela manque des exercices mingi kati na bino bozali kozwa maladi ya ndenge na ndenge manque des exercices mingi kati na bino bozali kokufa baliwa subite c'est manque de l'exercice nzoto na bino fu bosala kati soki nazali kopartage message oyo ezali pote na ngai na yo balobaki na ngai bino nani corps du Christ malade ebele tozali kobela ngai na yo parce que tokimaka mbango te banda totikaki baklasse baécole primaire to banda kosala éducation physique banda tolongwa baécole primaire biso bamosusu ti lelo totika tokata kosala makambo exercice tokimaka mbango te tosalaka éducation physique moko te nzambe alobi ngai na yo fu tosalaka exercice eza malamu mpona nzoto na biso ekoevite biso tozwa malade ebele na kati na nzoto ekoevite biso tokufa liwaya ofele pourquoi nini moto pike Christ mpona pasi moko boye likolo okimaka mbango te keno banda obala banda kobota okimaka lisusu mbango te banda okoma tata otika kolongwa ki jeune garçon obanda okoma tata biso no tukaka kolia tokimaka mbango te nzambe alobi tokima mbango nzambe alobi tosalaka exercice na banzoto na biso motu nyonso tu ezala etangami soki bagrade ya motu te motu nyonso tu na se na moi il faut kosalaka exercice physique eza malamu mpona sante na yo na ngai eza malamu mpona koyeba kolongola oyo mabe ezali kotika na kati na tolieka kaka tolia il faut te bape kodégage todégagaka mpe na nzela na toilette mais misusu mpe ezali kosenga biso todégage mafuta oyo ekangami na nzela ya kotoka le tozali kosala exercice physique tozali kolongola tozali kopermettre mafuta ebima na kati na nzoto po ete makila na nzoto ecircule bien soki mafuta eleki mingi na kati na nzoto na biso manque des exercices makila na kati na nzoto ekocircule bien te ekomema biso bamaladi ya ndenge na ndenge ekomema biso bamort subite oyo bolamu papa apesaki ngai na partage na bino moko na lelo esengaki nini ngai funa pike crise po te nzambe apesa révélation oyo esengaki nini ngai nakwea na pasi na maladi na nzoto na ngai po te nzambe arevele yo message oyo po te nzambe apesa yo bolamu oyo naye koyebisa motu moko te po leki monene fokima mbango te ezali mpo na bénéfice na biso nyonso tu motu oyo ezali na nzoto motu oyo nzambe akela il faut koyeba kosalaka exercice physique il faut koyeba koseexerce nzoto na yo po te ovivre tambola ye po te ovivre sante ya kitoko po te ovivre na kolongono tobanda kokima mbango tobanda kosala exercice tata mama bana eponi age te tu koyeba kolamuka kotambola bamususu banda komema mutuka ye kaka mema ata kokende na kosomba lipa voiture ta kokende na nsima na wenze voiture totika mpe nano voiture tobanda kotambola ata oza na makasi kokima mbango te banda kokima mbango muke ti kokoma ngai oyo nga moko na bandi kosala exercice na bandi kokima mbango na park na bandi kokima ezalaki na début ezalaki difficile mais na ile na kosala 1 mois kokima mbango na bandi kokima park mobimba liboso ezaki pona kima park mais na kokopema 4 fois na 4 park mais lelo na bandi kokima mbango na kobanda mbango na kotourner park wana premier tour deuxième tour sans que na pema enzoto na ngai ekomi bien l'air na ba eloko na yeko remarquer l'air na bandi kosala exercice l'air na bandi kokima bambango wana mingi nazali kotoka penza donc nazotoka makasi nazotoka pe na bandi kosuba mingi pe na bandi kokobwaka soi mingi nazotoka makasi nazali kosuba ebele pe nazali kotoka me kobwaka basoi mingi pe na komi kosala bagazi ebele oyo bolamu na nzambe bandako na bandi kosala exercice wana nayokaka susu pasi moko na nzoto te nasalaki napikaki crise wana pasi nzaki na mois de septembre banda nasalaki banda kosala exercice nga moko na kati na ndako nayokaka susu pasi wana te pasi wana ekenda na meli na ngango kisi te
nzambe apermetaki nga na yo kapasi po to akabola biso bolamu oyo bana na nzambe ebengami te ke so ozali mosali na nzambe bozali tata ozali mama to banda kosala baexercice nzoto na yo po ezonga malamu mingi bokangami na bakisi likola maladi moko ezali nini obeli maladi wana po na manque des exercices obeli maladi wana po te okimaka mbango te po te nzoto na ye fonctionnaka comme il faut te nzoto na biso faut fonctionner comme il faut te bako faire travailler nzoto na biso nzoto ko vivre na kolongono nzoto ko zana ta makasi nzoto ko vivre ata milai na sena moyo oyo bolamu tata pesa kingai o bolamu esprit expliquer ngai naza docteur te nazo pesa bino kaka bolamu o tata nzambe apesa kinga nayo ba oyo basalaka na ba bureau ba banda ba akokota na tongo likolo kiti tia okende kolala mbango akokima mbango te kokima te exercice ngana bino molimo alobi to sala ba exercice physique eza pona bolamu na biso na kanisa na suki awa oaza na mato ya koyoka eza facile te lere tozali kolia ezalaki sengo kolia mais to bape kokende kokima mbango kotambola banda tapa moko muke somba na somba ke eloko moko ba plastique batiaka ba napo wana batiaka na se na bandi kosala sala ba exercice nyonso tu oyo komona ke no muke zeloko ezali eloko moko ya mbango te banda kosala ngo muke e nzamba kopambola yo okoyoka santé malamu okovivre ta mulayi okovivre na sena moi mikolo ebele pe na santé ya kitoko okozala muninga ya kisi te okobengama muninga esclave ya kisi te mingi bokomi ba esclave ba kisi manque des exercices nzambe alobi tosala ba exercice nzambe alobi telemo banda kosala ba exercice balobi chaque chose a son temps toza na temps ya kolia toza na temps ya kovanda ya komela ya kosala no toza pe temps ya kosala ba exercice eloko nzambe lobi na biso na bible tosala ngo sans cesse ezali ko prier mais chaque chose a son temps tana biso to tiala makambo mususu bongo bataya ko kendo sala exercice tosala ngo te pona nini chaque chose toza na temps ya kolela temps ya koseka temps ya kolala temps ya kolia temps ya kosala makambo ebele mais tozala pe na temps ya koyeba kosala ba exercice physique ezali pona malamu ya santé na biso ezali pona malamu ya bomoto na biso ya bomoi na biso po to vivre nzoto kitoko to vivre santé kitoko ata okomi mukolo na ba âge avancé lero zali kosala ba exercice chaque jour nzoto neza toujours makasi okozala bonne santé o bolamu papa apesaki ngai eloko nzambe alobi tosala ngo sans cesse ezali la prière prière to sala ngo moment nyonso tu prière place nyonso to sala ngo mais biloko nyonso tu etika na sima to sala ngo eloko eza na tana ngo bible komi yango quelque part o ayebi version wana ndeko to komisungana komango kuna place nzambe alobi chaque chose à son temps komango kuna po te ya ko permettre baninga mususu pe pona ko ba kotanga yango na kanisa o bolamu papa pesaki ngai pona nzoto na biso physique pona nzoto na biso ya bo moto e nalingi susu nafungola parenthèse mosusu parenthèse ya lelo nalingi kofungola boye nazalaki na cuisine nanga na kanisa na mois de décembre mois ya 11e mois na banda komi poser ba question mingi nga bita tata nzambe tala ndenge pasi ekomi na mokili bolimbisa ngai na bita tata nzambe tala ndenge pasi ekomi na mokili pourquoi bato mususu bazali ko maltraiter baninga pourquoi bato mususu bazana ba konzi bazali ko maltraiter petit peuple na bandi ko poser ba question wana le na bandi ko poser ba question wana mbala moko molimo pe bandi ko expliquer ngai molimo bandi ko expliquer ngai bo pourquoi badinga mususu bazali ko maltraiter baninga pourquoi ba konzi bazali ko maltraiter bato bo baza ba bengi ba soi disant ba konzi bazana mitu ya ba sommet ya ba pays bazana ba grade moko songolo na ba institution moko bo bazana ba grade songolo na ba place moko bazana ba grade pourquoi bazali ko nyokola baninga ezali pasi pe mawa o ende na fungoli parenthèse ndenge molimo elakisaki ngai ezali biloko ya mokili ezali ba grade ya mokili bapesa bango me liboso na ngai nzambe bino nyonso tu bozali ndenge moko bobanga mutu te mutu na mutu apesa mutu respect mutu na mutu alakisa moninga respect na ye place bandi place respect moninga esuki pourquoi bato wana bazali konyokola bino pourquoi bato wana babengi swa bakonzi parce que bazana ba grade ya mokili ezali nini parce que basali bango bapesi bango biloko oya mokili yo zali général yo zali président yo zali colonel yo zali reine yo zali roi yo zali queen ezali nyonso tu wana biloko ya mokili mais liboso na ngai nzambe bino noto bokokani na vandi nazali koyoka ndenge esprit bazali ko expliquer ngai après ça molimo lobi na ngai tala allez longola bango no tubilamba pe nazomona ke no biso nyonso tu na mokili totikali mitakala
ba soi-disant ba président, ba soi-disant ba colonel, ba soi-disant petit peuple, ba soi-disant batu nyonso tu na ba génération nyonso tu biso nyonso tu wana molimo ezali kolakisa ngai biso nyonso tu mitakala ba queen ba reine ba roi biso nyonso tu mutakala abimondi bozali bino nyonso tu bino nyonso tu bokokani moto abangisa moninga te ba maltraitaka bino likolo ba grade na bango ba maltraitaka bino parce que mokili elatisi bango biloko moko songolo mokili elatisi bango ba mpete moko songolo mokili epesi bango ba kombo moko songolo bino nyonso to na liboso na ngai boza ndenge moko biso na mimoni mitakala bato nyonso to bolimbisa nga nazoloba kaka ndenge molimo lakisaki nga pote na sunga yo moto moto abangisa yo te na se na moi topesa moto respect oyo esengeli kopesa moto me biso nyonso na liboso na nzambe tozali bana biso nyonso na liboso na nzambe totikali mitakala ndenge babotaka biso toza biso nyonso egal moto aleki moninga aza te mais pourquoi bino bozali konyokola baninga pourquoi bino bozali koboma bato pourquoi bino bozali kofrape bato na basansi nyonso tu botika yango liboso na nzambe biso nyonso toza ndenge moko Bonyo la petit peuple te soit disant aux alina ba grade pote ba lopesio minduki ba pesio mbongo ba pesio kibokonzi bonyo la petit peuple te bonyo la baninga te parce que ozana ba peto la ti ba pete bonyo la bana nzambe te parce que yo ozali soki mokonzi ya ndenge nini oza avocat ozo mona batu nyoso tu mais soki balongoli yo bilamba balongoli avocat bilamba balongoli docteur bilamba balongoli généraux colonel bilamba balongoli roi bilamba balongoli queen bilamba balongoli petit peuple bilamba biso nyoso to telemi mitakala liboso na nzambe tozali ndenge moko botika konyokola baninga pona ba pete na bino bozo na mokili pona ba grate na bino bozo na mokili bo traiter moto nyoso tu ndenge moko oyo bolamu molimo explica kingai nzambe na Israël azwa lokumu na kanza na suki ya Père éternel simba mitema ya bato bazali konyokola bato na se na moi simba mitema ya ba roi mitema ya ba konzi mitema ya ba président mitema na bato na armée basimbi mindoki bamoni ke bamisusu bazana mindoki te tika to nyokola bato oyo tika to beta bango mena liboso na yo nzambe na Israël biso nyoso tu tozali ndenge moko nzambe olongoli biso nyoto bilamba totali bilamba totikali biso nyoto nyokola kisenga bato nyoto ba mitakala biso nyoto liboso na nzambe tozali kokokana nzambe simba mitema ya bato wana simba mitema na bato wana bo traité baninga nyoso to ndenge moko bo traité peuple population ndenge moko mutu moko ta leki muninga mutu moko ta zana likola muninga biso nyoso to kufaka biso nyoso to kota ka toilette ndenge moko ndenge nga na kota ka toilette ndenge mukonza kota ka toilette ndenge mutu aliboma kota ka toilette ndenge pauvre akota ka toilette ndenge yo riche kota ka toilette liboso na nzambe biso ntoza ndenge moko botika ko maltraiter baninga botika ko boma baninga pote oza na makasi oza na misolo oza na bibundeli na maboko na ote tika te na boma bango ndenge yo kota ka toilette ndenge pe petit pe pa kota ka toilette nzambe na Israël azwa lokumu tikete to bandaki na ye to sukisa na ye o bolamu papa pesa kingai nzambe na bolamu papa na bekamwa papa na bolingo nzambe na tiki bana na maboko na yo na tiki petit peuple o babi ko se défendre na maboko na yo pote bat na mokili na ba grade balatisi na mona bilamba mokili na biloko mokili nzambe bali ko nokola baninga mususu nzambe simba mitema na bango nzambe simba mitema na bango yo muto simbi mitema ya bat na se na moyo nzambe na Israël batela bana na yo nzambe défendre biso place to koki ko bunda te place to zangi parole Yesu yo bundela biso ngo bunda biso na ekulusu place to zangi makasi ya ko bunda Yesu yo tinda armée na yo bundela biso Seigneur nzambe na bikamo nzambe na bibele protéger ba oya yo protéger ba innocent protéger mutu aza na voix ya koloba te liboso ya général protéger mutu aza na voix ya koloba te liboso ya mundoki o nzambe na bomoi papa protéger bana na yo na mitiki na maboko no Seigneur notre Dieu ozalaki bolamu papa kabaki biso na mokona lelo na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo tikete bolimo na nzambe ebatela bino e protéger bino nazali kosa suko deuxième vidéo na suki apo na mokona lelo amen bye.